Natolisa milisusu nesengo mokola lelo pona kopesa bino basangona bino ya lokota lingala ngonga ibeti o tobongisa bino lelo mardi 16 mai 2023 na ngonga moke tokotalisa bino ba détail nyonso. Tofungoli na oetali basango ya Assemblée nationale pona koloba ete ba députés nationaux ba uti kondima na plénière ya mardi 16 mai 2023 prorogation mususu ya état de siège na eteni moko ya mboka tolobi Ituri pe Nord Kivu wapi sur 252 députés oyo bazalaki présent 233 bavotaki pour Kakana oetali basango ya Assemblée nationale et Sengel Bosimba était speaker ya chambre basse ya parlement Christophe Mbosoko Diampwanga ayambaki président ya Assemblée provinciale ya ville province ya Kinshasa mona mboka Godé Poi Kadima wapi azalaki na délégation moko ya monene ya ba député provinciaux oyo bayaki pona kolobela na oetali situation sécuritaire na ville province ya Kinshasa ngonga ebetami epayami fika na mbuma pe Fiston Mandondo. Ba député provinciaux ya ville ya Kinshasa bazali toujours préoccupé na situation sécuritaire ezali na ba porte ya Kinshasa mingi penza na commune ya Maluku esika population azali kobika mabe makasi masasi bazangi kima batu kokufa pe basusu bakimi na bamboka na bango nde bali ya Kinshasa na bokambemi ya président Godé Kadima bazwaki mokano ya kokuta na ba autorité ya mboka po ete bazwela bango solution na lombango na koluka kobatela ba électrice pe ba électeur na bango baza na kimia Yambo bayoka ki na ino ministre intérieur pe sécurité Gracien Chakala na commission PAJP yemoko molobeli ya Maluku papier pia na pe ba collègue mosusu mokolo ya lundi 15 mai 2023 nde bayaki kosukisa na Assemblée nationale elongo na numéro 1 na bango Godé Kadima kaka mokolo ya lundi 15 mai ngo kokuta na président Mbosoko Diampwanga po ete Assemblée nationale ezana bango elongo na koluka komema kimia na niveau ya ville province ya Kinshasa ko intervenir na gouvernement central na ko doter la police ya ville province ya Kinshasa ba moyen so e kosunga bango ba faire face na insécurité oyo ezali na ville boyo ka président Godé Kadima ya Assemblée provinciale ya Kinshasa ndenge abeti ngonga. Ce qui nous inquiète, ce sont ces tueries récurrentes, c'est cette insécurité à la porte de la ville de Kinshasa entre Teke et Yaka. C'est cet encerclement dont nous sommes victimes aujourd'hui du fait de nos agresseurs. Pour ceux qui s'intéressent aux questions géopolitiques, aujourd'hui, notre agresseur principal est en train de s'installer dans tous les pays voisins. Mais nous avons constaté que cette question est traitée avec beaucoup d'incurie. C'est ce que nous étions venus au pied du président de l'Assemblée nationale pour qu'il réveille le gouvernement et que cette question soit traitée avec beaucoup de tact parce que Kinshasa, c'est le siège des institutions. C'est-à-dire que si les institutions fonctionnent, c'est tout simplement parce que Kinshasa est contrôlé par ses autorités. Donc on ne puisse pas confondre Kinshasa avec Rutshuru. Au-delà de cet intérêt institutionnel, la ville de Kinshasa, c'est 17 millions d'habitants, c'est-à-dire Congo, Brazza, Gabon et tous les Cameroun francophones. S'il y a des problèmes dans cette ville, il n'y a pas une forêt là où nous pouvons partir nous cacher. Ngonga ebeti. Kakana oetali insécurité na ville provinciale Kinshasa pe conflit katina yaka pe te kende etindi Mama Dorcas Adikoko abetsangonga azalaki bongo na micro ya Letu Perez Masiala. Tozo à la légèreté makambo tozo mona lelo. Je me rappelle bien que tango tomonaka bangombe na Kinshasa ezako lekana on dirait monolithe tout le monde a bandal. Je pense que j'étais parmi les premières personnes au Yarolobaki. Bangombe tout le monde a lelo lobby et bitumba. Comme d'habitude, je crois que baté belé. Bazak mon a quoi ba blague, babita mon mon sona misana ko ba ma do kata lo bakane kaka boy. Mais lelo auto ça ko mona et utaki kuna. Alors nako senga na ba congolais ni so banduku. Totika nanu makamba ba parti politique makamba na zali mutu ya oyo nyonso wana eza bobard
tobundela mboka na biso problème eza sikoyo eza nde likambo ya mboka likambo ya mabele ba o wana toza komona ils ont rien à faire na mboka na biso Congo eza ya bango te bandeko na ngana ko senga totala likambo ya bien bato bazolinga bazoba biso botala nanu côté ya Nselema Luku tout ça soki totali bien babilanga nyonso ba terrain nyonso wana ba hectare nyonso wana tofungola miso moto na moto afungola miso eliso ya malamu tosenga na mokonzi ya mboka babandela recensement ya bilanga terrain oyo hectare oyo ya nani hectare oyo ya nani ozu yango pe belendenge wana pona nini ba réquisitionner nyonso tout ça l'attention hein mboka na mtiko ko kende biso boloka ba blague to mona ki kala mingi tikuna na ba Congo o basombi village ata vous-même boko kende na Rwanda bobi ke village allez bolongoli ba tuti nyonso bobi mawana mboka na biso to sombi non boko ko lobake yo moto soko sombi mabele sikoyo asala nango 99 ans non kaka na Congo ba makamu nyonso za ko bimana ba flash to sala nango attention mokonzi na mboka to ko senga no papa fachi bakende batala banani bazana ba hectares des hectares ba 150 000 hectares lokola kinga kati pas question bakamata bakatele parti ya ko fanda to luka ba moyen total ba bunker eza na se wana o bakokatisa na braza to kanga ngonyo na sima ba o bazana kati bakanga manakati ya bimanano pour le moment bake de perquisitionner ba fouiller partout batala nini ezali kuna banani bazali kuna minduki nini ezali kuna pour être tous à la calme. Pona kosukisa na dossier insécurité na Kinshasa notable ya Kimbanteke Z Louvoilou abeti ngonga pona kosenga bazongisa pouvoir ya ba chef de riz azalaki bongo na micro ya Christian Makutu. Ba négliger ba chef de riz oyo ba ko pesa bango ba information nde insécurité ye makasi. Pourquoi la police d'abord ya biso moko congolaise aza makasi pona kokanga ba chef de quartier aza makasi pona kokanga ba chef de riz balingi na bango lisuko dénoncer te biso za ba notable na ba quartier otovandi to solo na ba chef de quartier to solo na ba chef de riz par-ci par-là au monake soki bazo ko boya ko dénoncer parce que ba commandant ya ba siat ya ba sous-siat bazo kanga bango même na butu même na moi siko soki bozo kanga déjà mwana mboka yemoko et bongo mutu mususu boko sala yendenge nini c'est ça but ya insécurité otoza na yango donc tozo senga vraiment na mukonza mboka mbongo azobimisa ebele pona kopesa ba ministre ba tambola par-ci par-là pona koluka kimie kota na ville ya Kinshasa ba mekana no kotala ba chef de riz na ba chef de quartier kala tango recensement ezalaki moto auti na commune muswai kokota na commune mususu auti na quartier muswai kokota na quartier mususu il faut to yeba kuna auti azalaki nani azali kovanda na balabala nini mais lelo to yeba kasu yango te yango moni to komi kovanda na ba infiltrer esika moko netango ezo yinda ba infiltrer na bazo botela biso ka lokola mayebo totala mambo sami na kwa muntu si bato na ba uti musika te bakiti na avion te bazaki bato to bandai kovanda na bango bazongisa nanu bokonzi na se recensement banda mukonzi ya balabala ye bana balabala na ye mutu asika wana ye auti wapi nde a partir ya wana chaque balabala soki batu bamli koyeba ke to moni mutu asika lelo to nyito ye ba uti wapi to insécurité ko sila parce que batu wana bazoya wana bazo okota bazo bandako azwinda ka baniko futela to bi place auti te nini te to baniko vanda na ye chef de riz aye a contrôler kate chef a quartier ko loba kutu te surtout que ti est pas bourgmestre même chose pour bazo contrôler te mais ce qui contrôle wana e bandito banda ko yeba ko identifier mutu oya yeko kote pa ina bino sika okomona ke insécurité wana ekosila to yeba ko identifier bangunia na biso po bangunia mena na minute bazana manduki bazana macheti bazana ona ndako tanga yeko futela yo za nani ya ona ko senga na ba congolais surtout bana Kinshasa biso nyonso za na service ya ANR to sunga mokonza mboka to dénoncer oyo nyonso ya mabe eza pembeni na yo pona to za la kimia na ville na biso ya Kinshasa.
Gouverneur militaire ya province ya Ituri, lieutenant général Luboya Kashama Johnny asololaki na officier pe ba troupe ya ba FARDC na la police nationale congolaise pona ko pesa bango moral sima ya ko silisa misala ya mabe ya ba ADF sur terrain na localité ya Boga na territoire ya Urumu. Ba détail na Yanu Kinzuki Mandembo. Commando Tigre, Omena Zaïru Kuse Yaya. Ezalaki na quartier général ya bataillon 34 013 oyo ezomi na Boga nde lieutenant général Luboya Kashama Johnny gouverneur militaire asololaki na officier supérieur na ba troupe ya ba unité ya ba FARDC na la police nationale congolaise oyo basilisi pe kotia musika ba ADF oyo bazali koboma pamba population civile na centre ya Lagos oyo ezomi pene ya 120 km ya sud ya Irumu. Na yango commandant des opérations militaires ya Ituri a félicité ki ba soldats oyo babundi makasi po ete kimia ekota na parti oyo ya République démocratique du Congo surtout na ndenge boyokani ezali kokota makasi entre ba soldats na population civile na Boga. Boka ngonga eloko ya liboso na lingi koyebisa bino eza mes sincères félicitations parce que bozo sala musala pe batu nyonso bamoni ke bozo sala musala wana esepelisi biso. Gouverneur militaire lieutenant général Luboya Kashama Johnny a betise tete ba FARDC longo na la police esengeli batika la discipliner sur terrain. Boyoka ngonga na encourager bino makasi pona musala bozo sala eza la soldat eza la policier soki boza na problème il faut koyebisa bakonzi mela kotala awa omwe bozwa nini ataka mwa muke pona savon avant nga moko na zonga soki na zongi na komona na fona biso oyo ya biloko kolia ya nini na kotindela bino toyokani. Simana yango gouverneur militaire azwaki part na briefing moko opérationnel oyo ezalaki animé na commandant ya bataillon 34 013 esika wapi commandant ya opération militaire azwaki ba observation na ye nyonso atiaki yango na mesa pe alukaki komema pole liboso ya bakonzi na ye pamba te esengeli bazwa ba directive ya sika mpona kosilisa libela na libela existence ya ba ADF sur terrain. Ngonga ebeti Nangambo mosusu esengeli bosimba ete gouvernement congolais na nzela ministère ya économie nationale elongoli ba taxe nyonso ya importation pona masangu pe biloko nyonso ekotaka na boloni masangu bakisa ba machine pe ba tracteur o basalila kabilanga masangu boyo kangonga ndenge betami epai ya VPM en charge économie nationale mwana mboka Vital Kamere. Nous avons pris une série de décisions, nous avons donné des assignations au gouverneur. Nous allons donner une amnistie totale sur le plan fiscal, c'est-à-dire taxe zéro pour tout ce qui concerne les importations de maïs. Ça, vous me direz, c'est la conjoncture. Nous allons donner la taxe zéro en ce qui concerne tous les intrants et les engrais qui entrent dans la chaîne de production des maïs. Et nous avons décidé de faciliter la tâche aux opérateurs économiques parce que l'État n'est pas un opérateur économique. Mais pour donner les coups d'envoi, l'État va sortir des moyens à mettre à disposition d'une organisation au niveau des provinces, après discussion avec le gouverneur des provinces, parce que les opérateurs économiques, les moyens ou les petits qui n'auront pas suffisamment de moyens, ils pourront prendre l'argent pour importer, mais ils ramènent cet argent dans un compte séquestre qui sera créé au niveau de chaque province. Puis cet argent doit pouvoir tourner. Mais pour les grands opérateurs économiques, ils ont les moyens, ils ont là l'occasion de faire des bénéfices. Nous les laissons importer avec les facilités qu'ils veulent de dire. Attention ici, nous avons pris d'autres mesures pour créer des conditions de concurrence favorables à la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous allons supprimer tout un tas
des facteurs que l'État introduit dans une fiscalité qui est devenue toxique, qui ne peut pas permettre à un opérateur économique de produire. Vous savez, trop d'impôts tue l'impôt, comme on le dit. On paie et on va le faire. Ne pas taxer, vous allez voir que ça va créer de la richesse. Et en contre-coup, non seulement ça va créer des petits entrepreneurs, mais ça va amener à l'échelle de l'argent à l'État. Mais soyons clairs, la mesure ne concerne pas les miniers ou les autres hommes d'affaires. Ça concerne la filière de la farine, de maïs et tous les intrants fertilisants, semences, engrais, engrais. Vous commandez votre tracteur, je vous mets au défi. Si à partir du moment où on va donner le go, on vous dérange parce qu'il y aura un contrôle motorisé avec militaires, policiers, inspecteurs de l'économie, inspecteurs de l'inspection des finances et d'autres agents de l'État. Cette fois-ci, ou jamais, on va sanctionner. Vice-ministre ya mine ekolo Congo démocratique Mwanamboka Godard Motemona Aouti Bongo ko représenté ekolo Congo démocratique na 16e forum ya chaîne d'approvisionnement en minerais responsable na ekolo France Boyoka Ngonga ebetami na micro ya Leto Pérez Masiala. Et utaki kosalema na Engumba Paris na Mboka France na date ya le 24 kino le 28 avril 2023 masolo ya 16e forum ya chaîne d'approvisionnement en minerais responsable wapi emonana kina masolo yango présence ya mwana mboka Godard Motemona vice-ministre ya bamine elongo na délégation moko monene ya ekolo Congo démocratique wapi mwana mboka Godard Motemona toujours très stratège a tombolaki mongongo na ye pona ko condamner exploitation illicite ya ba minerais na ekolo Congo démocratique et pas ya ba pays voisins ndakisa ekolo Rwanda oyo tango nyonso ezali ko agresser pe ko piller ba ressources minières ya ekolo Congo démocratique pe mwana mboka Godard Motemona a sengi na communauté internationale ko sanctionner ekolo Rwanda na ba complice na ye ya koeba ezali ete forum yango ezalaki organisé na tripartite organisation de la coopération et développement économique OCDE na Mokuse CRGL pe groupe d'experts des Nations Unies. Mwana mboka Godard Motemona atalisaki penza ba effort ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona kokotisa kimia na mabele ya ekolo Congo démocratique. Boyoka Ngonga. La RDC respecte les exigences du mécanisme régional de certification de la CIRGL en mettant en œuvre la traçabilité pour l'approvisionnement responsable. Alors que le Rwanda vient taguer sur les minerais de la RDC sur le sol congolais avec des logbooks rwandais. L'occasion de saluer la décision du département du Trésor américain de mars 2022, celle de suspendre les activités de la raffinerie AGR Bazan Ouganda, car sa source d'approvisionnement est jugée illicite. Nasima vice-ministre Godard Motemona ayambaki ba investisseurs chinois pe représenté à secrétaire général des Nations Unies na région ya Grand Lac pour na accompagnement des Nations Unies na Congo démocratique oyo ezali na bitumba na ngambo ya est na yango mobimba Ngonga Ibeti. Na état du processus électoral et Sengel Bosimba était rapport final, il y a observation, il y a opération, il y a identification, paix, enrôlement et électeur 2022-2023 na École Congo démocratique et Zala qui présenté na 5OP ECC na centre interdiocésain na Gombe, ba détail na Yannick Moulengo. Les conclusions, la MOE 5O ECC apprécie certaines actions et attitudes observées dans les chefs de la CENI. C'est notamment des sanctions infligées contre certains agents qui se sont méconduits, l'organisation des journées portes ouvertes et l'ouverture à l'endroit des parties prenantes et encourage à continuer ainsi
voire faire mieux pour la suite du processus. En revanche, les recommandations constructives ainsi formulées dans ce rapport sont donc une invitation à des actions concrètes et réalisables en vue d'un processus électoral inclusif, transparent et apaisé. Ainsi, à l'instar de toutes les recommandations formulées qui gardent chacune toute sa pertinence, la MOE SENCO SCC interpelle la CENI concernant l'urgence d'organiser un cadre de concertation où les cas majeurs soulevés par elle et d'autres parties prenantes seront traités et clos. Au gouvernement, nous avons demandé de publier les plans de décaissement des fonds alloués aux opérations électorales afin de rassurer le public de la tenue des élections à la date prévue, de prendre toutes ses responsabilités afin que les compatriotes qui sont affectés par l'insécurité, en particulier dans les provinces de l'Ituri, du Nord, Kivu et de Maïndomé, territoire de Kwamout, aient la possibilité de voter leurs dirigeants lors des scrutins attendus. Ceci constitue l'une des obligations de tout État. À la CENI, de convoquer en toute urgence un cadre de concertation autour des problèmes majeurs qui entourent le fichier électoral. C'est notamment la problématique des centres d'inscription qui n'ont pas été retrouvés sur terrain, de la question de machines qui ont été retrouvées entre les mains des individus, les cas d'essais n'ayant pas ouvert et ceux ayant connu les dysfonctionnements, etc. Ceci aura le mérite de restaurer la confiance du public à la CENI et le processus électoral lui-même. Na oetali basango ya mouvement de libération du Congo MLC na mokuse Sengel Bosimba était président fédéral ya mouvement de libération du Congo Mo Amba do Mombenga azalaki na masolo na ba mama ya quartier Salongo na commune ya Lemba epai wapi ayaki ko réaliser promesse ya cadeau ya maputa oyo alakaki bango pe weekend eleki azalaki na réunion ya fédération na siège oezwami na commune ya Lemba ba détail na Puris Pembele. Nazali représentant ya Jean-Pierre Bemba na fédération ya Moamba 2. Na image ya président national Jean-Pierre Bemba Gombo, président fédéral ya MLC Moamba 2, Mwanamboka Domumenga, a réalisé toujours parole naye. Tinawana, ngando na mai naye, président Domumenga a quitté na quartier Salongo na commune ya Limete, mokolo samedi 13 mai 2023, na cadre ya tournée monene oazani na yango, na ba commune politique nyonso ya fédération naye. Kuna akitaki pona kopesa bongo na ba mama ya quartier Salongo, maputa oyo alakaki bango na cadre ya mois de la femme. Na bokomi na ye ayambama kitoko epa ya ba mama, pesima na ye kopesa message ya soutien ya ba mama ya quartier Salongo na tata mokonzi ekolo pe na président national Jean-Pierre Bemba Gombo, to bombenga alekaki na bokaboli maputa epa ya ba mama ya quartier Salongo. Boyoka ndenge babetaki ngunga. Tokende partout pour la bino. Ndenge tozawa président Nabiso Jean-Pierre Bemba na président Nabiso Tshisekedi balalité Fati bazali moko mutwa kabola bango te ko bande ko musuba bandi ko basongi songi bango bayoka wana te bazali ensemble pour intérêt ya mboka biso to sunga bango na mabondeli na biso na ba prière na biso po mboka ikendeli. Merci ndenge atindeli biso mwana waye do bombenga toko sambela wana ekolo na biso toko sambela tozala bomoko lokwa bango mibale bana bomoko biso pe to sangana tozala moto moko. Bongo mokolo ya dimanche 14 mai 2023 Dobumenga atambaki réunion moko monene ya fédération na ye na siège fédéral Mo Ambade o ezwami na balabala Zizi numéro 19 na Lemba terminus pona kolengela bongo maponami ya décembre 2023. Ngonga ebeti Tatiana Pembe, députée nationale ya district ya Changu, akitaki na wenzi ya quartier 6 na commune Njili kosola na population na ye po na kopesa bango suite na mayeba lelela kiye ya bobuki ba depo na bango. Reportage ya Mifika na Mbuma. Tatiana Pembe, la femme forte ya commune Njili, mama motema boboto a kokaka koyoka bandeko na ye Njili na problème te.
Tango nyonso soki baluki pona likambo songolo ayaka na lombango pona koporter secours. Mikolo eleki bourgmestre ya Njili azwaka mokano ya kubuka badepo oyo ezwami na wende ya 6 population pe baokipaka badepo bakangaki monoko te bamonaki ya bango député national ya district ya Tchango Tatiana Pembe pona kolukela bango solution yepe afandaki te lobai moko pona Njili akozala toujours akotelema mbala moko amonaki vice gouverneur ya ville province ya Kinshasa mwana mboka Gérard Mulumba Kongolo wapiye asolaki na bango mibale honorable Tatiana Pembe pe bourgmestre ya commune ya Njili nde orientaki bourgmestre lolenge nye esengeli ya sala pona koluka kimia na population ya wende ya 6 na bozongi na bango Tatiana Pembe arataka te kopesa rapport soki azali na démarche moko talatina azongaki awa na wende ya 6 pona kopesa baya ye lolenge nini mai malekaki boyoka ye. Vice-gouverneur Jekoko Mulumba on a repesa un grand merci. Une fois que nabela ki kombo na ye nalakisi kolela ya banjilwa ayebisinga mama honorable yaka lobi nango na bureau na ngai et na robengisa pe bourgmestre aya et bongo elongo tomeka kozwa solution. Donc kokomi bureau ya vice-gouverneur apesi ordre na bourgmestre bakata maramu nyonso babandaki kosala. Alobi mama honorable olongwa na bino awa na bureau na ngai kozonga place yango place kozalaki bourgmestre esengeli azwa parole ye moko aloba ke bakodeguerpir lisusu mutu te okobuka okosala boyeboye batika nyonso ta mutu bimi na bureau ya vice gouverneur malheureusement bourgmestre ayebisinga ke moyen tokita jour wana ezalaki te po azalaki na baprogramme mosusu. Donc nga nalobi soki nalobi ke nazela kaka nakotia bino mpe na pasi esengelaki naya kopesa bino nouvelle wana ya esengo azangaki pete kotalisa bango ete place ezali ya leta kaka wana azangaki pete kotalisa bango ete bayeba kotiaka bopeto bisika bavandi boyoka ye. nalingi ke boyeba eloko moko terrain eza terrain ya leta eza baterrain na biso te ata leta atekeli biso terrain ezalaka toujours à titre précaire topesi yo mais au moment opportun tokosala nini tokoya korécupérer tokosana te ke place oyo biso totongaki eza ya biso te eza ya leta boye te bima na bureau na ye ayebisinga osengo kaka likambo moko assainissement ya marché na biso alobi soki apprendre lisusu ke marché eza salite ndenge eza lelo wana bakosenga ke bato nyonso babima esengeli mutu na mutu liboso ya ndako na ye asala nini abongisa. Tatiana Pembe ase prive makambo ebele kaka pona komini ya Njili boyende esengeli moto azala ngonga ebeti boyende ezalaka. Fondation Lengache Oye Kambamaka na membre d'honneur ya AFDC Sele Ada Monzele a Kabolaki ba mama maputa mingi penza oyo ba kimaki bitumba na plateau de Bateke milulu yango esalemaki na espace Lengache na commune ya Sele ba détail na Yannick Moulengo. esalaki ye pasi makasi komona bamama kokima bitumba na plateau de Bateke mwana mboka Adamu Nzele président ya fondation Lengache oyo azali pe membre d'honneur ya AFDC Nsele wapi mingi kati na bamama bakimaki maboko pamba nde azwaki mokano ya kosunga bamama na fond propre na ye moko akabolelaki bango maputa oyo esalemaki na espace Lengache na Nsele na présence ya bakadre ya AFDC ya Nsele pe ya Maluku na masolo na bango président Adamu Nzele atalisaki na bamama tina ya fondation Lengache na kosilisa na ye exécutif ya AFDC Maluku Mota Maru azwaki maloba pona ko encourager pe kaka bamama sima kokabolela bamama maputa président Adamu Nzele aliaki elongona ba mama pona kozongisela bango lisusu esengo oyo babungisaki boyo kangonga Fondation Lengache apesi mama mikolo bilamba bazoza apesi bango naza na esengo makasi papa donc lesengo oyo ezala kaka bongo echange te ekende kaka bongo Fondation Lengache koti kwe ekontinue kaka bongo nzambe
toza na cadre social toza na mpona kosunga pasi na yo pasi na ngai esengo na yo esengo na ngai tozala bomoko mpona koluka moyen ya kosoutenir bandeko oyo baza na baproblème bandeko oyo baza na badifficulté bandeko oyo baza na baproblème fondation lengante eza wana bomoko po toyebana kosunga moko mpe na bamosusu tosangisaki bamama nyonso oyo bakimaki bitumba oyo ezobundama na bateke na bayaka c'est-à-dire na kati ya fonda toza bamama na biso basalaka na biso bilanga kuna bakimaki bilamba etikalaki biloko etikalaki me na kati ya fondation lengante lelo nde tosangisaki bamaputa mpona kopesa bamama wana epai ya bakonzi ya mboka basite ezoleka na este lelo yango na plateau bateke c'est-à-dire na kati ya capitale lolenge bato bazokufa nasengi na bakonzi ya mboka bameka kotala likambo lolenge masasi ezobeta bazokata bato bazoboma bato bakonzi bafungola miso batala likambo malamu ngonga ibeti koma kololo pango na mbongo moke na lisungi ya mwana mboka Ziko Mukanga. Nani akotia lisusu tembe bilembo yangoyo mosala ezomonana après avoir kopesa plus de 5000 motos na bawewa. Président Ziko Mukanga, représenté à ba motocycliste nyonso ya République démocratique du Congo, aye lisusu na opération koma kololo pango oyo ezolakisa puissance pe serré à président Ziko Mukanga batu ebele bozali komona bayende kozwa mapango na bango bapesaki bambongo na bango bamoni bilembo yangoyo bandaku yango ezotongama bawenze pe yangoyo mosala nde ezosalama awa na $1300 ya pamba ozwi lopango na yo babengi yo kololo pango. C'est pas nangana la pongi à l'aise. Nalia tena za à l'aise. Nzela ya motuka pe ezali nzela kitoko concession ani petense obozali komona. Président Ziko Mukanga atse yango nde pona ba Congolais nyoso na mbongo mukie okomi kololo pango ba aveni yango ezali aveni Ziko aveni Ediko aveni Lulwa ba aveni eza ebele yo pesa kaka confiance na président Ziko Mukanga okozwa lopango na yo botali malamu lelo to tie déjà ba tracteur misatu oyo zo sala déjà musala awa na opération koma kololo pango na bango ya muke concession ya liboso o to salaka na $1000 esili to bani na concession ya mibale $1300 na $1300 ko sala n'importe zo lopango oye na $300 o pesa lokola compte tant ko pesa $300 1000 ekotikala ozwi 1000 ano divisé ngo par 12 obandi ko pesa muke okomi pekelo kololo pango to yokane déjà na société ya ba américain. C'est-à-dire que d'ici un mois, il y a 10 000 maisons. Il y a 2 chambres à salon. Il y a Pona kokutana na président Ziko Mukanga, yo benga nanu numéro oyo, topele kana avenue Victoire numéro 42 quartier Kauka, are Mabaya na commune ya Kalamu, okomona immeuble Efra, kota solola, yo peba benga yo kololo pango. Nabasango oyonde na zundingisi ya kokabwana bino soki bosepelaki nabasango lelo mardi 16 mai 2023 bopesa matondo mingi na Patrick Lusala zaki na biso sima ya kamera Teddy Agwana pe Christian Makutu basimbaki biso na montage ngana bino tokuta ndi susu mikolo ezali koya bozala branché na manaka ya Kanaki télévision Télé Vérité.